député bazate. Ba député wana soki tala papa. Soki ba lobi to voter, to ko voter te. Po to voter, to komi cassé to mona ka bango te. Bon, neti koto mko na posa za raté. Hein? Koto mko la posa za raté po koto la posa za raté. La posa za raté. Mais to na kampisawa. Colline inspiré lemba. Tala lemba ngode koma. Lembe koma lisolo. Lemba komina liboso bat bacha komina batamaele za lemba, ta lemba nde koma. Courant passi. Tozolela après ba konzambo ba bungisela biso mai. So mbule beti evimbe panzani poto na bandaku tozopauza kuna maboko. Tozoyeba te soso na wako ya obongisela biso totalaka tolela. Voilà, merci Bandeko Nyonso bozaka branché na VIP Presse Congo TV online chaîne lokumu chaîne malonga na émission de disposer la bino na combo ya 100% vérité cachée l'unique émission qui tera partout et celle d'investigation et la bonne information en temps réel le loto kiti na quartier Kemi awa na ville province de Kinshasa li quartier moko to beteli sola condition de vie botala ndenge inondation côté la rabatu ba mai kota na bandaku banzele zate batu vi pasi courant za la rater nzale za la rater tout ça en plein 21e siècle mais botala la condition au quartier ba vivre nango vraiment n'habité intervention beaucoup lobani biloma de poser à travers le monde VIP Presse 16 le général de la presse qui tera partout pour nous rebusser nos informations en temps réel quartier muneno bozo mona o bazaka na nzela moko moni population le kaka place mo mo na telemi likolo ya pont oyo pont o bato sela mbes population mo bimba quartier muneno le kaka vraiment na tiki tambola na ndenge bandeko balobi ndenge ba papa ba maman bilenge ndenge balobeleli réalité bazo vivre sur les terrains vraiment na tiki temps bolanda check. Bon, et là le bossé n'a pas si mingi na kata quartier na biso eza difficulté ya ba mbula eza nyoko la quartier à part ça mboko zo tamaka na difficulté mais ba konji ba biki quartier yo eza la première courant na 1 mai de so lundi mambusi to kono ba te po ba konji to lula mambo ba ndima pe quartier mais à part ça kulu na pele kitiko na kata quartier hein difficulté trop na sepeli kaka na chaîne yo kutala biso awa et tout la biso ba question na bilanga mingi tabika ki to problème mai na problème courant na problème ya ba konzi ba battre la sécurité à peuple tout mal sécurité mais siko ba yebsa biso pe ke na quartier na bino boza pe na ba député siko ba sala ke loko te selon bino bon député va koto alunga kala azate tu as député eh papa tu as député black à part ba député ba longwa kala dunia ba défendre biso alongwa papa masina longwa député bon tu as député to tikala kaka peuple na président sa mboka Félix Tshisekedi à part kuluna ile musesati siko soki mbula ebeti po siko yo bo vivre loka ba député bazate bino mo mosala ndeni bon to se be fort ba pousu ba nini ba saki ko bongisa banzela ba to marché ska esengi ezala bien ba to tambola yango to salaka koto na quartier olobi pe lisusu likambo ya kuluna donc koto kuluna ezaka makasi te utaka ya pe koto sangaka esanganaka ezala bana nini na bana ni kote nini babuma na mingi makala malolo biengle na koto na kobomba te yango wana siko so bino nde bomoni boye bokoyebisa na mokonzi ya la polisi nini bon neti koto mokonzi ya polisi azalaka te koto mokonzi ya polisi azalaka te po koto la polisi azalaka te la polisi azalaka koto nini koto la polisi ezalaka te eza koto nini papa atoka mo respect ezalaka te balobi boza entouré soki na 3 souciate ya minene mpe ekenda kombo na mwamba bon yo moko oza un bon journaliste okovérifie ce qui vraiment na kosi sa vérification bazalaka te donc c'est-à-dire soki ebandi awa bango bayaka te mais sikoyo baza pembeni awa na triangle botoyebi te mosusu baza likolo bayaka basangani mais ata bongo ezokoka kaka te bon ezokoka te parce que nanu moto awa defois mpe mingi elaki père na biso taka député pa mazunda zanga marcel asalaka vraie défense takata quartier oyo ntango alongaki na pouvoir akoma esika mosusu
hein ayango ke tokoma difficulté ko na kata quartier ya liboso papa mbote mingi tokola tomoni bila ntuka tosepelaka po tomona bino tosepelaka makasi tolukaka bino makasi tomonaka bino te biso toza na quartier kemi mpenza awa na triangle na kemi awa tolukaka bino tomonaka biso tozomona pasi tanto liboso mpo na kura biso tozalaka na kura te tovandi mingi tozolala molili biloko bato basombi bebi na bandako kura eza te soki toye kotala na mai mpe tozalaka na yango te tozalaka na bapompi te tokoma komela mai ya mabulu totokaka mai ya mabulu ata mai oyo bazotia ya banani bafurasi wana tozalaka na yango te tomonaka mpe bato ya leta te ke lelo biso toye boye toye kobongisela bino koto oyo tomonaka bango te bosala tu penza papa bolukila biso bato wana oyo bakola bakopani oyo batiaka esnel tomona bango mais kasi bino babike boza na courant bien ya campus boza pembe na campus papa tomonaka yango te mbala mosusu komona 2 jours bakati biso kura posi mobimba sanza mobimba tomonaka kura te tolalaka molili bino moko ata bino moko bozomona pe teke mboka eza mabe mboka ezobeba bakuluna bazokotela bato na butu oto mpe na kuluna tata kuluna eza na yango me bato bawutaka na makala bazoya kokima kote na biso me biso koto bana na biso mpenza ya kikuluna vraimen pasi baza na yango te me sino te biso koto toza bie mpona me bana bazoluta bakote mosusu bazosala bepaka bazoya kokima boye nde tozobanga mpona bango bosala tu esnel ebotindela biso esnel aya kotyela biso basinga tokoma na kura neti mikolo bazolela bafeti na bango awa tovanda kaka boye sa mai sa kura sa boye biso tosaka na pasi papa bosala tu boyela biso biloko wana bamai bakura tozala bien puis kalamu tozodinda na kalamu papa soki mbule beti biso nyonso biloko ezokende likola mai tozodinda bosala tu papa boya kotala biso babalabala toza nango koto biso bato toza pembeni ya mai tozokufa na mai ezokota tina bandako biloko bebi biso tokoma kaka kovanda neti bato toye lelo tobandi vi lelo papa boya mpo na kalamu sutu kalamu ezoboma biso koto bozala na badepute te badepute baza te badepute wana soki tala papa soki balobi tovote tokovote te po tovote tokomi kase tomonaka bango te ata bao tovota bambula wana soki bamoni yo na nzela bazoleka yo wa neti bayebi yo te neti ovotaka ye te yango na baloyo bokomona biso te tokoya te bien fort koto tosouffrir fort mai eza te courant pasi tozolela mpo bakonza mboka bayabongisela biso mai asombula ebeti evimbe panzani poto na bandako tozopauza kuna maboko tozoyeba te soso na wango ya obongisela biso totalaka tolela so bolela bino so abovivandeni apasi tere eza te soso mbula ebeti banobuka bangomba poto beta kubale mai kuna ekotaka fort kuluna ete bato oyo ya musika baki makoto na oyo likolo basangani bababundana na veli na biso nga na ye kotala bandeko me naza na ngambu ya quartier Rigini Manana na ye kaka na koloba ebele te defo toza nango na quartier eza mpo na mai ya mbula bapesa biso babourete bapao basaki eza na moto asombela biso saki eza te mama azoteka biloko peut-être aza na mbongo te mandimi kosomba saki atya na balabala me moto aza na mbongo azomatela saki wana soki mbula ememi basaki wana moto apesa saki aza te so bapesa biso bapao babourete babote banini tobongisa quartier na volonté na biso na courant peut-être na mai ya koloba ebele eza te siko mai ekotela bino na bandako ewutaka wapi kalamu inondation ya kalamu soki ezongi nde débordé na baveni mpe ekoteli bato kalamu etondaka tiragement na kalamu eza te mais so totali kalamu yango eza mokie kalamu eza monene me babimisaka zelo te eza mokuse soki etondi mai ebimi libanda ekoteli baninga mai yango ewutaka wapi na kalamu kaka po na kalamu kaka musu ba biki ezowuta likolo boye mbula ebeti euti pa bato ye na kalamu te kalamu etondi nde bimi ekotili bato ederange baninga mais sikoyo kolanda bakonzi musu balobi ke bazofunda bino mo babi ke bino nde mo po bosala ke bokondisa kalamu yango bamai ekotela bino totunaki mpe bango bakestion wana eza mamba lukuta
soki baza eloko bapesa biso te bapesa biso saki vidi pa obuti tokota na kalamu tofongola kalamu na volonté na biso moko sa bango eloko ngai nalobaka yango wana bolobi lisusu na courant mais bino boza pembe na campus awa wana kututika wana tika na yo toza na zongo na inga wana kututika se bayeba ye se bayepe te na moyen na biso moko toluka singa tosomi mwa de demi mutu akangeli biso tomoni mwa tosomi pete eza pete mais toza na campus awa Colline inspiré lemba tala lemba ngo nde ekoma lemba ekoma ya lisolo tosiliki mpona soki mbula ebeti koto kala mwa ebimi na terase eke libanda potopoto ekoma na mokongo 200 mpo okaisa koto basengo mokongo 200 fo bamemao tera abetela bala eza te mbula ebeta bana bafai na kati ya ndako bakangami moya kobima eza te te biso osala kulina te kulina eza kouta libanda epaka esalami libanda bayekimela koto nde kokotela bato na kati ya bandako osakana ndeni osakana kaka soki mai ekiti ekauki balabala ekauki bobimi place potopoto eza te bofandi bosakani napesa message babongisela biso kaka quartier mpo na courant mai mpe eza te bayetela bato susi awa babendela bango mai ya kala toza bambwa te mpo babendela biso mai ya kala message ngai nasenga kaka babongisela biso mai batiela biso courant babongisela biso aveni na biso il faut bakanaliser biso baterrasse baterrasse eza soki mai ya rivière oyo etondi mai ekosala edéborde ale ebandi kozonga ebandi okota na mapango dede toza na problème ya courant bino botala basinga donc basinga toza nango courant eyaka nango te donc c'est mieux basalela biso soit cabine moko ya intervention na coin ou soit batinda basalela biso ta courant après payer donc toza vraiment na problème ya courant molili eza ya kosakana te délestage courant mai mpenza mingi te mais courant eza na problème ya courant nde na bakanalisation ya baterrasse oyo mpo bamai eti kokotela biso na bandako sikoyo mai oyo balobi na biso ekotelaka bino euta wapi parce que so otalika bandako ya mike estce kobimisa mai ebele oyo ekotela bino na bandako bon mai oyo eza rivière moko eza centrale source nango eza na tendance juste eza bamai oyo ezouta na campus donc campus nde débordement bamai na ye soki asali akanaliza bamai na ye na mwa rivière oyo donc bandako mpenza ebima te mingi nde eza bamai ya campus donc mai ya campus nde moto esala badéborde en plus de ça bato batongi mpe mingi na bapembe na mai donc il faut moins bato bazongaka ata mwa nsima et puis campus aluka nzela nini mpena kokanalize mai na ye mpo badébordement mamai koto esila mai oyo nyonso ekotelaka bato na ndako eutaka nde na campus source nango eza nde na campus donc so okeyaka source nango eza tina tendance na se tendance eza na source mpenza ya rivière oyo ebandela kuna donc direction nango nyonso tout campus eza mai mpenza ya campus donc campus nde mpenza moto esala edeborda mai nango vraiment koto apart wana bayebisi biso su boza su na problème moko koto iparaît ke kuluna ezali est ce que eza vraiment ya solo bon kuluna vraiment na quartier eza te du moins bato nde loba bauta na makala na ngamba makala so basali makambo koto bayebi koto okimi ezalaka donc so basali makambo kuna omona bakimi koto donc biso mpe koto oyo tokomi obengana bango mais te ke oyo bakalaki moto ata na pont oyo oyo bakalaki moto babotoli eloko non biso koto kuluna eza te tuka merci beaucoup komona na bino mpona kosala eloko boye na kati na mile na biso en tout cas na mile na biso ndenge tozalaka na kati ya quartier tozalaka bakuluna te toza mpe bato ba désordre te toza bato toyebi musala pa musala sport toza bato toyebi musala tant tomoni honorable asali eloko ya boye esepelisaki biso makasi na kati ya quartier donc tozokumisa nzambe ete apesa ye susu makasi mpe bozwi ya kokangela biso susu bisika oyo mpo epresente malamu mais le dernièrement tosenga na bakonza mboka oyo bazali malamu batela biso likambo etali courant etali mpe mai ya komela na moment oyo eza na honorable ayaki na terre jaune ye nde akotisaki mwa mai ya forage na kati ya quartier na mwa temps ebimaki ame na moment oyo ezopermettre lisusu te donc soki bakozala na volonté na kati na biso na kati ya quartier kemi mpo na bana kemi bafongola mitema basalela biso eloko eza importance mpo na biso ekopermettre c'est bon en tout cas biso na kati ya quartier tozalaka makasi mpo na baye oyo bazwa kotya désordre na kati ya quartier mpola korefule bango bayeba kozala mosika na biso donc eloko wana na kati ya quartier toboya yango donc anani baya osala kuluna
Bon, en tout cas, bato bazo uta musika nde na lani nde kwa mobala lobi nde pe biso tozala kata quartier nde to découvre yango. Biso na kata quartier na baleki na biso nde tozala kata quartier to yebi mabete to yebi nde ba memara désordre te. Maintenant que bandeko bazo uta misika bazo ya koto bazo ya romene ba désordre yango nezo pesa mabe na kata quartier. Yango tozo senga na l'état apesa biso pe poa eta ke biso pe toza population to cha pe poa na bato bazo sala désordre na kata mile po to pesa kimia l'état se charger na bango. Yango to sengi pema na bakonzi batelema bataela biso na isako epesa pena malamu beaucoup merci vraiment. Voilà, merci Bolandi ndenge bandeko balobi ndenge ba papa ba maman balobi ndenge balobeleli réalité bazo vivre. Vraiment te bité to lobani na plein 21e siècle bakonza mboka bo aider peuple bo sunga population bo na part ya responsabilité belé vis-à-vis ya population oyo ezali belé a. Boye ba banzela o kaka air ya vote. So moni maponomi ko mi pembele boye banzela koto. So maponomi l'équipe a peno ba voix bo kei bo bosani peuple. En tout cas, faut aura toujours idéologie 5 minutes de réflexion. 5 minutes de réflexion laissez la binoni bo comprendre qu'il y a certaines réalités bossé les aibongoté. Vraiment concept au père bino ba autorité sont beaucoup faut aura 5 minutes de réflexion pour que Lukaku améliorer certaines situations eux autres traversées à travers la ville province de Kinshasa. Merci les gens qui branché dans l'émission Nabiso 100% vérité cachée. Bobo Sem Love Polo Bolingo Mutabolingo Belé, Miss Bijou du Congo Motema Pembe, Micha Martial Okendi la télévision, Jonathan Wendo na régie, sans oublier, Aide de Dieu, prophète Melek, mon fils, notre Dieu est vivant. Check toujours.